alors que la maman a ata ayebi ke basa ba warrior révolté. Révolté. Ah mais bango poto. Ata ayebi ke Virginie a se mastibara na concombre photo fali mopanzi. Sala bango plaisir mais ba mbele na poto ba kufa la mboka o. Basa na souci ya omona Tour Eiffel. Souci ya 4 saisons. Banga ba visa ba oza visa. Bango poto te. Ata biso. Toujours comme c'est possible, je te peux pas te remettre la poison, pas te recouvrir. Soit des ambassadeurs, et là il y a moni à malongue, Michel Ibosso il y a moni à Rosala, attaque ambassadeur, il y a maman Mukolo, Bondo, on va message à Rosala, basalié, ne va message à Rosala, bisognoso, basalié, il y a moni, et là il y a moni à Yolo, voilà. Pour quand on banane bakota ambassade banane bakota masoba kendeka bakota ambassade balinga basa makelele ti Virginie on sa l'assemblée au kende aéroport on sa vidéo na âge Virginie 53 ans mais on sa ka bezi on fout transfert au kende ti musika njili pour on sa la vidéo ko sa truquer Paris on peut dire qu'il copie Papa Wemba parce que Kofi n'a pas fait la musique internationale. C'est quartier international international les a déjà orchestre aux musique aux côté presque bande il y a pays na ba nation mususu ndé tout le monde va faire le média ça reconnu même dans France dans les États-Unis voilà dans les pays Afrique voilà. Aujourd'hui je peux me permettre de m'appeler Lisa Queen internationale. Ma veut tout ba mettre Renate ma veut tout ba zo trophée na Caraïbes. Ba veut tout ba sala ba nombre ba featuring au fali pour pas salate. Ba veut tout ba yemba ba chaise électrique té, ba veut tout ba yemba ba médaille té, ba veut tout ba tekanze bo $100 000 té. Est-ce que tu comprends? Ba veut tout ba sala na basi ba ngote bo mwana ti lelo. Ti sikoyo na ba kamba santé malgré que concert est ça dans un mois. Et puis ba faut ba yeba que ça l'orchestre monsieur ont répété déjà la poto. Yo imamba bato yebi tozo kota on dit ozo confirmer ba. Ah bango azo benganga na téléphone. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours à Dielo Mata à la présentation de Gatebo Sarabino ici na Koba Actualité Oblige parce que je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit de Madame Lisa la Queen Balobi Warrior au Azopesa Micro parce qu'il y a le Bakou des Athénaïens pour développer actualité de l'air. Mais on va déjà de passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Glorieux Aza au fond, au milieu derrière la caméra. Pourquoi pas aussi un grand merci à Lady Mlemba les cordons. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika à l'argent propre un bon à soin. Un grand merci à Shuna Chanel la parisienne et moi Sinzame. Pourquoi pas aussi à mon vieux Jojongo Ndaïmen des avantageuse de patron interne. Un grand merci aussi comme ça à Rodrigue Matin des Masters et à Aziz Alou pour ça. Je te salue depuis quelque part. Pourquoi aussi au boss Regain comme mixage comme Mineta Balobi Belé construction agence surtout sur le même langage le réalisateur Nabiso Gloirdi au forum derrière la caméra déjà au Robin de Nabiso Lisa la Queen parce que Balobi Lelo tu es quand même qu'on surprendre et tout développer sous mon à qui je dis bonjour. Bonjour Dieu le matin. Boni. Qui me sali bonio. Ça va. Ça me va battre là. Ça me bina battre le week-end mon yo penanza me battre là. Tout sur la mon qui boni basangwa aigle boni victime en moyenne. Parce que aigle toko c'est biso ça vraiment mine ba mauvaise nouvelle c'est rare ndambe vraiment à côté la biso a musicali as artiste o nzamba sepela koyoka oui artiste nzamba sepela koyoka fali nzamba sepela koyoka et donc tout ça très bien tout ça que de Brazzaville le 30 sur à la Brazzaville concert na Radisson Hotel 1 million de francs CFA mais ça donc mais c'est la valeur à $10 000 bandi à $1000 ti dikolo. Donc c'est bon quoi. C'est pour ça que moyen na yo boye ba que na mboka ba Sunday Ibaha na mboka ba ya Willy Etoka na mboka ya ba Steve Lemba na mboka ba Rémi Oyo na mboka ba Patrick Bakala na mboka ba Audrey donc tout ça là le 30 dans l'internet au monde a beta ba concert on réclamait que elle est qui cher pourquoi fallait beta ba concert ba 1 million ba 10 millions de francs CFA alors que bango moko ba musicien on beta concert ndengonate tu vois. Et ça ma qualité ça dépend il y a nzembo homme to so beta yango on proposer prix wana so beta ba nzembo loka ba bibi de la renta on proposer prix wana so beta ba mal accompagné so beta ba MH ba éternité ba centième dossier on proposer ba prix so beta ba amour nanga ba médaille ba cœur amoureux
et ça dépend de la bandine bon so ba beta bandine bon ba prix wana te ba et puis ba ça bandine mo longa pe fournir ba tout pour rumba keseni rumba et ça na rumba so so beta OK concert fallait OK mais oyoka rumba OK jazz te oyoka mpire bakubate oyoka franco te oyoka soki na mabele licité oyoka tokos musique oza mélange et ba rumba nyonso existait existe oza mélange ya friza et un mélange ya OK jazz et un mélange ya Kale Jeff et un mélange ya Epompolo Wai OK de oyoka ba saxo oyoka bloko ebele mélange ya nyonso ba musicien c'est papa wemba et artiste so ba kenda o ba tika biso o ba za vivant ba légende wa nyonso OK de yoka ba sangana tout mutu moko o eza fali papa donc c'est normal que o futa billet na priona pendant que de yoka aigle ceux qui balobi que biso to produire to ba producteur ya concert na biso et ça peut m'abêter mutu produire concert non tu dois avoir les moyens. C'est ce que je que le papa union so afali azana ngona bien so ateki bien moroté pas produire concert c'est la produire ngona mbongo aza na poche à produire concert pas que bato o ba oya ba ministre ba oya na concert wana et qu'on rapporte quelque chose c'est un business en fait ceux qui bango ba combat monique pas c'est un producteur te ko so to produire et ça ba bête eza olé sa musique te comme ça autoproduction ça relève sa musique te on a la capacité na place producteur à relève le mbongo on a la capacité ya ça le loko yomoko pour olier quelque pour ozombongo yomoko au côté mon on a label oza yomoko et ça kozanga mayele ce sont des gens qui ne sont pas intelligents ils doivent m'excuser bon ce sont des gens qui ne sont pas cultivés muto le bon c'est un grand plaisantin ça sort le bon tu es c'est muto le bon tu es un plaisantin o yepamba ba faire te ba faire tu peux t'autoproduire nakoko se produire émission na ngai moko so na yebi ki ba vu na ngai e ko tala maison c'est la ngambongo na bengi lo mataye na bengi cameraman na ye na sali lo mo boy na yebi que so e kotisi mbongo na récupérer mon on a gashta on a na BBC donc il y a pas du mal à s'autoproduire muto so kanisa le bi que autoproduction a fingi biso te parce que même les grands artistes ya mokili oh ça ba moyen na bango ba ça autoproduction il y a rien de façon il y a ko français bato zana. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous doit comprendre déjà Lisa la Queen a passé le pendant n'engue sengeli. Mais ce que Lisa la Queen depuis au banda olinga fali selon yo babilo oni soit album nini oyo au mona ke fali a sala ba exploit ni na salo etinda ke yo le lozala pembeni comme le blendo lo ba bon. On tourne sur exploit. Bon, à part exploit on attend que bala on a ba place au fallait bêta. Je vais te donner l'exploit et ba trophée ba liste et ba trophée au fallait zoa na vie. Ozolingaye na tina fallait banda carrière en 2006. OK, tu es d'accord avec moi? En 2007 déjà bimaki meilleur interprète masculin avec la chanson Droit chemin. Na trophée des arts francophones na Caraïbes. Tant on le champion du monde et du Caraïbes. Tu comprends? La bandelle en 2007 meilleur interprète masculin avec Droit chemin au trophée des arts afro-caraïbes. Fali pour na 2007 wana kaka meilleur clip na Bénin clip à droit chemin o bato balo ba ba ça ba clip na 2007 déjà clip na ye na Bénin est nominé meilleur clip na 2007 kaka c'est meilleur artiste masculin de l'année na Côte d'Ivoire wana ka na 2007 na 2009 la main il est la 5e personnalité la plus recherchée sur Yahoo. La plus recherchée? Oui. Wana est en 2009. Na 2010 Trouandoule Arwad wana na RDC. Meilleur album Midmaki Arsenal de Ben Melody, meilleur clip Chaise électrique. Encore une fois, même na mboko na Congo, Chaise électrique est meilleur clip. Na 2010. Na 2010 on a ka meilleure chanson et ça Délibération. Na 2010, Micro d'or, Aja Micro d'or, meilleur artiste d'Afrique centrale au Sun City Music Video Arwad, en Afrique du Sud. Il a eu son micro d'or en 2010. En 2010, ajoute 2 MTV, Africa Music Award, meilleur artiste francophone, meilleur clip de vidéo, meilleur clip de Sexy Dance. En 2011, ajoute 2 Okapi Award. En 2011, ajoute 3 trophées. Au Maomas. Ajoute un trophée Tina Maomas, hein? Artiste Award, artiste de l'année, la chanson la plus populaire de l'année pour Sexy Dance, meilleure chanson de l'année de l'Afrique centrale. Au moment où il a fallu, en 2014, meilleur artiste de l'Afrique centrale aux Afrima. En 2015, meilleur spécial
de l'intégration africaine en Côte d'Ivoire, décerné par le ministre ivoirien Intégration africaine. Ah, Fally Oyo, hein? En 2015, Abimi star de l'année, Bandoule Arouad. En 2015, la personnalité masculine africaine la plus influente de l'année 2015 par Africa Top. Succès Arouad. En 2017, Fally Aye meilleur artiste francophone aux Afriques Arouad. En 2017, meilleure vidéo de l'année avec Elo Koyo aux Afriques Arouad. En 2017, la meilleure collaboration de l'année avec Kinam au APA Music Arouad. En 2017, meilleur artiste de l'année au Vote Planète Rap. En 2017, meilleur francophone, meilleur artiste francophone de l'année au Wana Music Arouad. En 2017, la meilleure audience. Meilleure audience de l'année acoustique TV5 Monde. Wana Fally. En tout cas, Fally pena 600 bayele. En 2017, la troisième meilleure chanson de l'année avec Elo Koyo na BBC Afrique. En 2017, meilleure chanson de l'année avec Elo Koyo na Trace Afrique. En 2017, meilleure collaboration Bad Boy et meilleur album Tokos de l'année Africa Movie Music Award. Ah, Fally. Comment ça m'a boy? En 2017, pour l'équipe Belé, en 2017, ils sont meilleur interprète masculin avec droit chemin au trophée Afro-Caraïbe. En 2017. Donc, le trophée, l'équipe Belé, tu vois, le 14 août 2023, l'artiste congolais Fally Ipupa vient de s'offrir 2 nouveaux trophées aux Zest Awards. Oui, voilà, aux Zest Awards. Donc, le trophée est l'équipe est belé, est-ce que tu comprends? Moi, je choisis le meilleur artiste africain de tout le temps. De tout le temps? Oui. Je choisis la légende vivante. La légende vivante. Je choisis le meilleur artiste d'Afrique et du Caraïbe. Moi, je n'ai pas choisi un artiste purement congolais qui se produit qu'au Congo et qui est valorisé seulement au Congo, où sa voix n'est reconnue qu'au Congo. Moi, je choisis l'artiste qui a mis le Congo, l'Afrique et le Caraïbe d'accord. Sur rien que pour sa voix. Na pour musicien oyo aliaka pour la mungongo nae. Et mungongo Fally ele sakananga idisa oyo. Donc j'ai choisi un artiste qui n'a pas choisi l'échec comme vocabulaire, qui n'échoue pas, qui ne copie personne, un artiste qui ne suit personne, un artiste qui sait innover. Un artiste qui incarne même la détermination et la vision pour la jeunesse africaine. Est-ce que tu vois la personne que moi j'ai choisie? Voilà pourquoi j'aime Fally Ipupa. Mais quand tu dis un artiste, ils ont raté que copié comment? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont forts selon le Congo, qui ont voix ou comment? Ils ont Congo, ils sont forts, ils ont innové selon Lisa, parce que tu as dit dire non, artiste bon ah bazali. À part Fally, bango so batikali bazo innové. Bazo innové. Artiste nini a innové nini yebisa ngai ke kingani a innové boy comme ça wana na toyebi ko tambola toyebi ko enchaîner pona ngana moni artiste o azo ko innové ta par Fally le but qui artiste azo innové ta par Fally. Il y a d'autres gens ba ko sur ba commentaire ba ba pe ko dirait Fally pas innovateur on dirait copiera o tout ba rambo basala o tout ba na wenge basala o tout ba veto kala basala yango ye pas zo copier kaka ba veto ba beta Renate hein ba veto ba zo ba trophée na Caraïbe te ba veto ba sala ba nombre ba featuring o Fally peut pas salate. Ba veut tout ba chaise électrique te ba veut tout ba médaille te ba veut tout ba tekanze bo $100,000 te. Est-ce que tu comprends? Ba veut tout ba sara na basi na bango te bo moi na tilelo surtout que même la vie privée ba veut tout ba kenda ba fashion week te ba veut tout ba beng sara bango na ba nini ba ya ba femme président ya ba basi ba président de la République te ba veut tout ba sara ba fondation te o fonctionnera tout le monde ba ko pesa ba don car na Congo te partout dans le monde ba veut tout ba sara makam o fallait ça la rater. Ceux qui ont artiste moko azako innover ko de Fally Ipupa tangela nga innovation na ye comme ça ngana yo répondre ay msonga na se tromper aussi on s'est trompé. Donc je pense que badba comme la pébicho na mais so badba lobi lelo que la musique congolaise un jour ils allaient un artiste o asala ki badba ba Fally balanda banzelo ba holanda lelo luka Fally Ipupa ndi ba Fally Ipupa azo copier ndenge balakisa ye pas Koffi Olomide. C'est vrai? Fally Ipupa, je peux dire qu'il copie Papa Wemba. Parce que Koffi n'a pas fait la musique internationale. Mais son orchestre s'écarte international. International, il a déjà orchestre ou musique qui est au côté presque Liban. Il y a pays, il y a des nations sous tout le monde a Koffi Olomide a reconnu même dans la France, dans les États-Unis, voilà, dans les pays d'Afrique, voilà.
Aujourd'hui, je peux me permettre de m'appeler Lisa Queen internationale. Ça ne veut pas dire que je suis internationale. Soit tu dis dans Londres, tu dis en anglais, mais je peux m'appeler Lisa Queen internationale. S'il fallait copier quelqu'un, moi, pour Nangaï, il fallait copier à Papa Wemba. Il fallait copier à Lokwa Kanza. Parce que Bango, ils ont vendu notre musique au-delà de la frontière. Surtout les Banzembo. Ngana bungi nzela. Pobo tika kinga mosika. Genre de musique, on fallait bêta. Ce qui se dépend de Nangaï. Dans ce bêta, world music, la musique urbaine, oya bêta. Et c'est Ndengwana. Tola kisa bolingo na yo kozela te elobi wawa yango wana lelo yebisa bango boye uzerange nakupenda o mirange famille na lingi bino eza genre musique à part rumba o fali aza se déterminer pe na niveau wala o bazo yebela enengwana mibali nyasa bazali te lokola biso yokobondela bamomi tout le temps c'est vrai bolingo na yo le kitro e biango ni natai ngana lela na nzelo yo nalinga yo bandakala bolingo no tu as fait de moi non de vouloir sont les miens sotali nzembo abeta na Olivia mama rangae na peli moto mama rang na moni artiste monté à Congo à part Papa Wemba wakenda banini wana c'est vrai qu'à un moment il y a eu le grand Mopao qui a essayé na banzembo abeta ba si fais-moi ça, si, dis-moi oui, si, fais-moi là, si, je l'aime comme ça, tu vois. Même dans le corps, mais il n'est pas allé si loin. La musique urbaine. Ce que ça a 15 ans, on allait dire que à tracer les fali, on à côté wana. To boité que même à côté rumba, fali. Parce qu'il a passé beaucoup de temps on ne peut pas le nier. Mais quand on va parler de l'innovation, de copier, de vouloir ressembler à quelqu'un, moi je pense que Fally rêve de ressembler à Papa Wemba ou à Lokwa Kanza. Ça c'est ça moi. Ok, merci beaucoup. C'est un et puis tu as su l'actualité, dernièrement l'interview au Fally Salaki ici à Kinshasa dans la conférence de GI. Gary Wele na salua passant alors place moi batoni mamba ba visa alors que non aza capable de désactiver visa mo boye a bengi pe ba longola parce que baso on compte sa boulot selon ba dire na ndenga lo ba belé mais tout landa pe Manick de John Manick alobi non a traité bato tout balobi ki ba ko désactiver visa baza ba ignare dans na Congo ba tamaile ba mingi te bazo ba baliki to parce que ça visa ya zo visa collectif te ya 54 personnes mais ba bazo or 54 personnes selon ba jamais ko désactiver visa ils a application à téléphone te pour monter longa WhatsApp ou Instagram ou quoi donc voilà et traité bato bazo ba baliki bena ba ignare do ba babi on dirait net ka so ka lo bibongo c'est ka traiter mingi aigle et moko parce que exemple ba ko désactiver Dieu le matin non c'est pas surtout ça émission tanga marabo est sérieux to le bela bato o ba ça sincère le bela bango to so ba Papa Wemba to le beli Lokwa Kanza to le beli Koffi Olomide to le beli Fally pour na bato na nyoso pendo moni faut autrement niquer place wana est-ce que to ça la plaisanterie to so be marabo c'est normal manike banda botama ke ambassade te ak ambassade mbala moko pour Fally mda cotiser ay même pas ça la démarche nga kenda Dubaï na kenda Afrique du Sud nakenda Brésil, nakenda Brazzaville, nakenda Addis Abeba. Basale la ngai démarche à voyage, tenga ça démarche à voyage na ngamo. Na côté ça démarche ya mamba poto 7 fois dans l'ambassade à Portugal va pimé na visa. Je sais comment ba ko rendez-vous dans l'ambassade. Na mamba visa muto so lo bane aza gradué na relation internationale. Mamba ambassade cop na biso ba oyo. Na ebité moni baba désactiver la visa. On peut aller même sur Google si tu as le temps. Désactivation et visa. Bah désactiver visa te pona nini. Surtout ça bah sérieux. Google la désactivation du visa existe ou non. Surtout bah sérieux. Comment prendre un rendez-vous demande visa. Comment vérifier si mon visa est valide. Voilà comment nini visa désactivé yango toke visa. Le matin va désactiver un visa. Visa moto azola que visa. Compagnie na so ba désactiver ngo. Que visa non est comme invalide. Ba benga ngo invalidité.
visa na eza sous validité bako eza sous la validité mutu oyo alobi ke bato badesabike badésactivera visa eza ini apona yebi badésactive visa fo 54 entreprise oyo ezwaki 54 visa yango moto ezwaki 2 visa to 12 visa oyo etikali soki entreprise wana bakompo bamoni kosala su na bango te bani bainvalide visa na yo bako invalide visa na yo foza zoba ok kasa mokuse mpo lobake bako koinvalide visa na yo te loko bainvalidaka visa na ya motu te biso toza bainiar mani akende na aéroport amata ake poto kasi totala ye mpo loka bainvalidaka visa te devoir eza moko boyebisa mani ke azwa valise ake mata na aéroport akende j'espère que ça mobali na loba ça mbongo te asa drogué te asa soki nani te ana mbongo so bénéfice ça ba vieux o abwakaka et avant zo beta arena awa alobaki okende arena ya Hervé to orchestre la bango ba misi pa album mi anjimi demo ba so visa ba so bele biya kende kasi misi chemin de la gloire ba misi chemin de la gloire oui ba so bele visa kasi ba so bele biya kende donc moi ba infali dango ça. Merci beaucoup. Je pense que Elisa la connaît pas si détail. Non, beaucoup de détails. Donc surtout yara to commissariat. Bah ouais, soit bandeko bah on a sommi na internaute mingi bah comprendre ma ndenge ni zo kende. Elisa la connaît to continue toujours na artiste Fally Ipupa. Fally Ipupa to moni arbeta ande lobi peut sur un programme les 30 arbeta na Brazzaville. Je pense que ça par rapport à la fermeture, il y a journée droit de la femme, le mois genre voilà. Arbeta voilà mais avant on a pu Fally Ipupa ça na production moro on a des personnels, on a des privés dans Abidjan, en Côte d'Ivoire, on a première dame à Côte d'Ivoire, à la fondation nae, où elle s'occupe en abana au babela mitema, bano babela motema, donc ils qui vont aux enchères, moyen moro yo ça ba fond pour nous soutenir banawana. Yango na la légende de la musique congolaise Zara Fally, il était invité dans quelque chose à Yemoro parce que nous avons locaux, des artistes internationaux. Et na Congo local international à Zalara, voilà, on a invité Fally Ipupa. Botanga da jute na gimste bazana na konta Congo te bono ba yemba mutu de ya ba boka mutu na de yoka da jobo ki mutu to boba la konta ba français na konta ya Congo a ezaka Fally bleda ko agenda kuna ezai congolais asale kuna wasa musique na bled abanda carrière na bled tilo asa na bled c'est l'artiste Fally Ipupa l'aigle no bien merci beaucoup toujours continuer toujours na l'actualité toujours me concernant Aigle mais tout le monde a payé interview à l'une des artistes mon Fally pas vendre au produit dans la belle si je me trompe pas c'est Christy Lova Blomo Jarwana abeti pe Blomo bondé wa blogo na victime on dirait la moi genre parce que bi bino bandero basi o mingolo na victime ba tout soit ba victime ya ba viol bon na ko ba boss qui senga sur la viol c'est trop dit mais ba victime no sur maman bo ya ba bimosexuel peut-être. Donc na témoignage parce que naza na rôle baté na ko confirmer ngote mais ya lobi pe azari parmi ba Blomo Jarwana bimana mutu so on dirait na ba moi genre et puis bah répondre pas Fally to Oscar donc on a évité est-ce que je reconnaître un peu mon interview au talaki pasteur Rita Carmel à Londres azana ana musala makasi osala j'invite cette sœur comment elle est nani Christy Lova qui est dans l'église Elikia et pas pasteur Rita Carmel à Londres a aider vraiment la prière ngana telle émission na batunié pas soi-disant ambassadeur la Tabalox soi-disant des alobi na ye ayebisi ke ezalaki bolingo consentant donc eza consentement na ye moko et puis abimana nani abimana Abdul Kaba voilà abimana Abdul Kaba wana aza mwana ya Fally te aza marcosiste album Kaba aza même pas musicien ya F victime album Kaba aza Edi Badiata te album Kaba soki alini Abdul Kaba wana fiston kolokete aza chaloupa te soule kauka te par Zouzou aza yana nga pati Saraza te aza oncle Blaise Telema te aza eloko te na orchestre Fally. Abdul Kaba c'est un ami un frère on salara aza congolais Brazzaville so na kosite aza muto sala be mission na ye je sais pas ce qui boke bo lalani na Fally problème ya Fally e ro sala nini wana ye ado yuwe soi-disant ambassadeur makamba mwana 13 ans ya mwana 11 auto bima ah makamba mwana ntuka o baba ndiko tiaye misapi bandana ezaka le pouce de next de majeur l'annulaire le liquilaire babandi mwana 9 ans ya 8 ans no liquilaire babandi pouce ya soki na annulaire bakena ye soki na nini tina pouce ekoti ye ado weyu asaki pa lo bango
abimité à lobby le côté moi na 9 ans il y a ambassadeur ani il y a bato lox bato nommé ambassadeur ani mais répondre ngai papa va nommer ambassadeur ani le petit va nommer ambassadeur ani nous on reconnaître que ambassadeur nazo reconnaître été que ambassadeur na yoki bato balobi soit dit ça ba nommer ambassadeur na ba nommer ambassadeur ya nini oyo dossier ya mwana oyo ya 8 ans ba di okotise misapi na mboka oyo ngindaki ya lobi te bongo ya mama mobimba oyo mesala ko bambana na bash a cette expérience ya bash lokola ngai oyo ndeye ayero bimba pa lobisa yeke basai ko sala ye likambo ezo choquer bato oyo choquer mokili ye to ke ambassadeur ado yuwe likambo fo choquer ça likambo ya mwana 8 ans o ba ko chemi misapi na tata mobimba ye wana za choquer te amunya ngo normal mais likambo ya mama mobimba ndumba bondowe po mwana na sa bondowe asa bondowe o baba ndako sala ekala na parcours bato ba sala ye bisika uta msu 100 personnes Abdul Kabakaba ye pa ye na ye kaka lokwa 101e personne aye ko sala ka makambo bato msusu ba sala ye eloko choqué ya ngwana ayo le kola TV et puis bazo komana nini ke na F victime ba sala bato Abdul Kabakaba sa na F victime donc sauf fallait passer mutu bonjour et que mutu wana na pesi fallait bonjour a se peli ko se peli sa nzoto na ida fallait va no ko ça avant de contrôler ba sexe ne ba ko orienter sexe na bango mbosi ni omta ko pona ko tena na butu wana bon comme si fallait nani Abdul Kabakaba mukolo asa ba sentiment ne za ba gune ya ba shelingaka akutena fimo boya za ne pesuki faible so ba lingana ki so ba aroda ki yo donc le roi solo na fallait passer bonjour fallait me contrôler caleçon ya Kabakaba te yebisanga ale ye soit disant ambassadeur na en tout cas mboko Congo sa makambo donc soit disant ambassadeur et le roi ya moni ya malonge Michel Iboso ya moni ya kosala attaque ambassadeur ya mama mukolo bondoe o ba mesala kosala ye ba sali nde ba mesala kosala biso nyoso ba sali ye ya moni et le roi ya moni ya loba ya ngwana c'était Michel Bosso ça la émission déjà depuis kala banda ba nommé ambassadeur asabe mission banda kala ngai Michel Bosso la talie yango o banda ba nommé ambassadeur nazo ba teti siko so ambassadeur ya nini bolimbisa ngai mais à revoir be mission et dossier o yé tant qu'ambassadeur on fait préoccuper ado yuwe et ça dossier ya mwana o ba o tsemisa pina aja 8 mwana ntuka dossier ya mutu da mesala bamba na tatami ça dossier ça préoccupante pour asali makambo ya mesana ko sala et ça makambo ça normal biso bango to mesana dossier oza préoccupé ba ambassadeur et ça dossier moi na 8 ans batira ko sala ko yena en na bango mo basana ngo sur fali so ko loko boyoka muto apesa na fali bonjour akia sali boye c'est ba viola qui est donc tout ça la choqué t'es pas sur la fali donc tout ça choqué monsieur ça viol mais un journaliste il y a Brazzaville abimina mwana mwasi o azali pe vierge te o amesana ko bima ya bondo amesana ko bima na batu nyonso ngana moni eloko ya malonga wana te o choqué moki asali makambo asala déjà bandaka. Ok, merci beaucoup mon eloko malonga na te parce que tout le monde déjà température et gloire dit au monde température à Lisa la queen donc ils ont monté parce qu'il y a ligne raté. Non, température na ngai machité. Moi je ne vois pas la relation ya garçon na bata F victime. OK. Asa la relation bata F victime de. Yo lo matoko lelo o sente mwasi. Relation na ngai zanene. So yo sente mwasi na. Ngam na contrôler ba pulsion sexuelle na. Fallait ça on a contrôler la pulsion sexuelle à bato. Donc so apesa na mutu na ke na butu ameli biloko na ye ayoki posa azui mwasi na ye donc fallait me devoir pekisa ye. Neti ya minute on fallait répondre to ko fallait répondre nini. Oza mukolo vacciné oya na orchestre na vierge te oye na ki de vierge na yo bondo omega e mususu déjà 50 biloko 51 biloko juillet ce qu'il fallait à répondre ni to ko c'est vie privée na yo bosa na ngonde bolingi fallait pas dans ces histoires attention que zaika lala kila mutu moko ya kati e victime basa mikolo vacciné fallait ça on a tellement contrôler ba nini na bango yana sipela na fali c'est pour ça mutu bongo so zaika fallait mtazwa ki tana ko journaliste à Brazzaville le quoi pesa na fali mbote ça y problème bon c'est qui yemo aigle de totalité mais totalité Lisa la kuit totalité mais est-ce que oui est-ce que des fois pe batum suso bazala rapé pembeni ya aigle vraiment traiter aigle pas hypocrite hypocrisie par rapport à ne hypocrite par rapport à ne voilà ce que photo to le casco na nzela to na siko equali mama equaliser to landi mo interview na yemo equaliser obete ex animateur et victime aborani ba bicarbonate abora l'album Arsenal de belles mélodies. OK alobini non ba tuna ke lo mo
l'émission Marto le cas alors non fallait ça papa n'a été dans la musique mais c'est son vieux donc papa il aura confié l'omidé voilà et puis après ayo le papa bon et le gars regrettait pas fallait ça hypocrisie quoi azara moi hypocrite par rapport na vis-à-vis na donc azara fronté par rapport garçon atanga longwaka est victime ngana na boti Graciano te na boti mwana ngana 7 ans série na yebia longwaka est victime wana c'est parce que ça plus de 10 ans passé donc toute une génération moi na botami akoli abando ke de 4e primaire to 5e primaire donc banda ya longwa est victime wana longa na comprendre te pas mo mbali wana comment akamaka na komba fali ba innocent ba lume ba leki na musi ya garçon na robota innocent et quoi ça robota innocent oui robota innocent mais ba innocent beti ba yo pe ba pesa yo kani garçon na robota gaz mawete ba gaz mawete ba sala ba carrière ba leki na ye ba bina filé ba sala ba carrière na bangote ba leki na ye ba Patrick Beckham route ba kite ba yele lelo ba zo mi mape bat na poto azo ma ba musicien na poto Patrick Beckham mais comment y est banda longwa na orchestre fallait c'est sur 13 ans comment fallait la mno aussi la raté wode komi kindoki pour na 13 ans de carrière sur azala ki penza artiste to atala ku oza asa compétent na 13 ans de carrière il faut que beta masola fallait faut beta ba masolo mususu faut sala makambo ti na epte soki ti wapi mais na 13 ans de carrière babi na fille to ebaki bangote baye ba Patrick Beckham baye ba Ibrator ba longo ba nani ba sali ba carrière solo ba tozomona ba Robino Mundibs ba ba beta banzemo zo kanga na internet mais ye banda longo na 13 ans abwa kete loko moko te o ba TikTok ba se souvenir na ye beta aka komba fali o comme sorcellerie ah sorcellerie sunde nini mais yo ko longo na ka samte sali 13 ans bo yo beta aka kombo na ye net so beta komba fali te to tanga kombo na ye lelo pona likamni soit tu as comme fallu tout le temps comme les comme asali ni na musique abwa kinini un incompétent un garçon sans talent bazo na victime de nini mais sur azali na talent a briller andeo ya lobela fali ya comme youtubeur pour lobela fali a briller ngana kanisa ki musa na ye ki babysitter ka no longola bana ba couche na Belgique et ça musa ne par excellence au Japona pour ngana moni azana a exceller na ki babysitter oui Moussa est excellent pour naïe, oh maman est botelaye, et ça vous a babysitter que l'on va coucher bana pour n'angai. Retirer nan quoi? Non, non, retirer le babongote. Équaliser, osa un bon babysitter. Au bota manza basala pour l'on va coucher bana, et c'est ça Moussa la moro ya noble. Au roque de sur le mbi l'on va coucher bana ba coli, au roque ne que postuler banda kamindele roque l'on va couche, ça te va bien avec ta carrure. Pour musique et salama pour naïote. Osa muto osa qui plaisanter la musique, osa qui touriste. Oyo ça touriste na musique tourisme na musique et simbité voilà 13 ans passés au Saraka comme fali na monoko soko bona oza musicien oza capable beta ça la succès total on est toi bina filé ba vanzi bina filé ba to ba banze monaye ça la musique le Patrick Beckham soko ça pena artiste beta le ba Robino Mundibs Robino le pas wera tanga comme wera te bina filé mona raison bi ko fabriquer c'est ça no ba tourner question alors ba makamona te et azo beta banze monaye Patrick Beckham aye lobby awa ba Ibrator to yeba ni musique to so to yebi ko ba Ibrator te ba existara mais tele ba Ibrator mamba osala mais comment ils ont ko se démarquer te na mokili o eza monene na musique à Congo fatanga ka comme fallait que bino momo normal yo se ko lokate ndeko to yebi ko sa ko lokate to yebi ke ba lokayo to yebi ke musique na yo ko évoluer te na musique mais s'il te plaît continue à musala qui babysitting et ça mon métier moko noble ya ko boko la bana ya sa bana potopoto ya ko longola ba couche continuer un métier on a tika comme fali pour atteindre nini okozonga effectivité ato beti masola fali e ko laisser yo te même ba na YouTube na comme fali e ko te organiser vie na oti boko na yo c'est basé la carrière na yo aux équipes babysitter et ça lo bien. Merci beaucoup pour chuter déjà to chuter non déjà les a question ya suka tonga to tuna to lala to longi to monaki ba bande on a biso ya bagolwa to monaki ba sali émission mona ba sali yo kana noté ba sali émission na bango alors ba émission na bango na ndenge le kaki ndenge sili to moni ko te ba warrior ba lobi on dirait netika rande ba sali ba émission na ba jazz wana il m'a dit que ba warrior mafuta ba bouleur on dirait déjà équipe ndambo kende miki mais ba kende na ba tezaka ba ndingi 5 mois j'ai est-ce que lelo to kolo ba ke voyage ya groupe ya les padres ya ferry na miki na ba communicateur ou bien concert na Didas Arena est-ce que tu peux penser que les autres chapé bino moi panzi likolo
basala jeté po ba warrior to ebe ke ba ke potote to ebe ke bazao pone jazz ka vula zo kitana aéroport so mona moni chaîne wana passe basala ba ke louer nini garçon wana za camarade na biso ala ko benga biso de pa ebisa biso ke ba louer plateau na ye to ebe ke ba ke potote kala mona ba ko ta ambassade pour le cas banana ba ko ta ambassade bana ba bota maso ba kende ka ba ko ta ambassade balinga basa makelele ti Virginie on l'assemblée au kende na aéroport on sa vidéo na âge Virginie 53 ans mais on sa ka bezi on fout transport au kende ti musika njili pour on sa la vidéo ko sa to ke Paris biso ezo sa biso nde mawa Virginie 53 ans Virginie na vous le kebeli basa la différence il y a 16 ans to 17 ans d'âge am kola na boduga 17 ans ma la différence c'est 20 ans. Virginie mudi yeba lobike mo yeba Virginie na lobena ya lo ucho lo babike ya akonike carrière na lo NLT ye aza chroniqueuse ya ferete ya sala pona batutu wana etali biso tetali biso ba warrior o tozo yoka pona bango eza mawa tozo bondela artiste o biso de respectera mingi kulutu la biso na musique congolaise feregola ayoke la bango mawa ame ba bango poto ata ayebi ke basa ba warrior révolté Baba aurait révolté. Ami ma bango poto. Ata ayebi que Virginie a se mastibara na concombre photo fali mopanzi. Chaque boutou pour la zwa pongi. Ami ma bango poto. Ata ayebi que Golo et solo zagaga Tracy na marka oui ba so batikeli basa ba warrior révolté. Ami ma bango poto. Ata ayebi que orchestre ne combien ba pedula ya ba deux fois ba fingaka. Okosi. À l'occurrence jazz na leke tu baza ba membre suprême ya orchestre na baza ba deux fois ata ayebi ke orchestre de komi ya ba kifuendende ne ba finga ka biso papa la biso ti siko to na journaliste a pedulate ata bango bazali bango mibale wana jazz omoni ete azo kende ba filmer na pantalon zarabu koto yo mu pepe ata bango baza ba deux fois ba lifuendende o ya finga ka baza ndekula na orchestre na ye pardon bato akufa la mboko ya miwa bopoto eza normal telo batana moyo eza la gishasa mutala doudoune na 14h ndenge na moni gouve le gaulois na wana musuzu mark house pour que ça l'émission ba kosa population congolaise ke basa na poto tala souci bato bazala ngo ya poto yaya wande ko nanga muyombe mama nanga muyombe na pesi moto ne ba yombe nyoso pona te kolo oza ekiba yombe sala bango plaisir mais maba mbele na poto bako kufa la mboka oyo baza na souci ya omona Tour Eiffel souci ya 4 saisons banga ba visa ba oza visa bango poto te ata biso tozo kama se pesa biso te po bato ba komela ba poison bato ba kufa ya mi bango poto ba kufa donc elle obi ba kufa déjà ba poto tout le monde déjà musée qui nous déjà confirmé les amis qui naïe Choulaï, mon chou, je suis en train de faire une émission, je te rappelle plus tard. Quels sont les aïnés? Vous êtes qui nous kende. Mais biso problème na biso zati que démarrer pe aigle moyen tena ça. Non. Bona aza plaisantin. Obi eza facilité que muto va lotanga komba falité. Eza facilité. Pour alia fotanga komba fali. Pour za la place azawana musée wana eza punition biso to pesa ende to bengane na victime aza obligé otanga komba fali. Aza obligé otanga komba soule kauka. En tout cas wana eza obligation. Ya biso ba warrior to pesa. Offrande za biso obi une histoire d'attente ya okende ko tia ba dimte na l'église. On se fallait à la terre tia ba offrande. Offrande ya fali. Apesa ba ba musée ndingo apesa ba golo po mona générosité ya fali. Otanga kombo na ye en bien ou en mal. Bonsoir mbongo na YouTube boliaka eza mon manière na ya kotia offrande. Est-ce que vous comprenez? Regarde comment il est généreux. Konsikate lo mata eza manière ya fali ya kotia offrande ya kosunga batu po kosunga bino te mnamtu na ndako ne abandoko epesa ba mbongo finga ye lobela ye mabelo ba nyonso olingi sur ye eza manière na ye ya kotia offrande po nzambe a adhérer ba prière na ya monake azosunga bato a reporter mutu plainte te atikela bino droit ya kombo ne bosala nango o bolingi tala bolingo fallait za nango pona bagoloa pona population congolaise bolingo yesu zali na one kulusu yango bolingo aigle za nango pona bango yango bolingo to pesa musée kindingo atanga kombo na biso atanga kombo ba nyonso bazala na victime po alia
aza frère na biso tolingaki mingi donc offrande na biso yango wana na vie na ye. Ok, merci beaucoup pour chiter. Est-ce que vous peut-être visa aussi c'est que ti sikoyo na baki ambassade malgré que concert est ça dans un mois et puis bah tu faut bailler baké et ça l'orchestre monsieur zo répété déjà la poto. Yo yi mamba bato yebi tozo kota on ndiko zo ko filmer ba. Ah bango azo benganga na téléphone. Bango moko. Bango moko na. Bagolwa. Liza lobela biso. Na minute orchestre mususu et ça déjà la poto bazo répéter. Alors bien surtout ça va $2,500 to ça qui réunion. Wana nani alobi na bango. Alobi na bango faire ebisi bango. Ba ça $2,500 to ça qui réunion po a comme même ce poto yo felete. Yango na lobby oza na raison. Papa Hervé négocier bon $2,500 il faut pas pia mbongo. Po ba ça ba warrior révolté. Lité akanda soko memie poto kima na aéroport. Solté akenda ke poto kima na aéroport. So pilté akanda tikali a kolongwa. A comme spiritas. Pour tester bolingo na bango pour na soit disant balingaka yo. Tika bango na accès 2027. Pour oyeba bolingo na bango sur yo. Ah, Gladita Mambliza les a raté 2027 c'est bon. On tester bango ngai so bebisi nga fallait tika nga na accès 2028 na ondima. Bouya bango ko cheka 2027. Nga na mi 2028 est victime sur ce mode na poto tika ngai. 2028 bango tout tika 2027. Pour ba étudier bolingo na bango bazana ngo pa artiste. Ce qui ba longote tondimi ke balingaka ye mais soki basika poto liboso oyo bake batikali balongo lokwa trésor congolais pona biso longo na petit déjeuner kuna alongwa pona bakene États-Unis batika ye bango nyonso ba trésor congolais baze ebele bango so fa baya pa na ye bakenda liboso bautaka patrici pona ngai atala bagolwa oyo basala internet to balobelaka ye bien bafano ya ye amema bango baflatteur ona nyonso bachroniqueuse na bachroniqueur batikala baya pona nyonso sauf pona bolingo misusu bazawana bayaka na bulu baza makango aigle esimba te bakenda kuna wana ozolo banani mag wana nyonso ezete po balinga nge na bana basi te maga na komona yaka nani basi ebele aza ye moko te maga star nde atumbaka bino mwa baverité mwa to mandali Congo aza ye moko te basi ebele oyo beye balobaka fali moko na okutane farafara boye nga moko na kosenga ye asalanga abia ndenge eloko te masalanga kaka basi ebele kuna bakenda mpona bafantasme kafali na bandenge moko boye na butu soki okoka mona etikalaka na rêve na moi ekokisama te bakoma na bango kuna atika bango kaka ti 2027 Bervedette kama merci pour na code oyeli ngai merci mon frère atika bango kaka ti 2027 soki ba ti 2027 ba gointer ba supporter c'est bazan bolingo 2028 akoma ma bon poto merci. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde vraiment sur canal Lisa la Queen, Balobi Lisa la Queen, Warrior ya solo apé Sarama Kambo. Je pense que tout le monde vraiment sur tout. J'ai habité ba mot soit mot de la fin non par rapport à entretien habituel les locaux. Bon mot de la fin ngai. Mais ngala tout l'appel au Bobangate, babi photo tout non le 15 mars donc c'était hier chemin de la gloire bima qui a pour babi album yo long la formule 7 na makambo ya wana déjà bima qui n'a habité déjà ba spectateur sur le déjà Bobangate. Je veux dire un mot à tous les warriors. Bon soutenir album ya Motute. Bon tika Motute ba fan nae, ba se soutenir. Pour te remarquer nini lo mata. Ba tu ba koma so alinga bimis album, aroma lo malama fali. Po akitsa mitema ba warrior. Moni Fabregas tanga alinga omona alinga bimis gom. Ba tunie et pas ya sango, bien que ba sa même moral, mamba bana. Alobi ote na ko loba de ato sinali kam do loba na public voilà so préparer moral ba to ba yamba album tanga moni album me bato ba warrior ba betengo kara a changer maloba nenge moko muto ba misi chemin de la gloire ça ba fan nae botika ba fan nae ba supporter to boyi to yebi ba musicien Congo bien soki botie ye pouwa so akomona ka album e vandi muto liboso yo manquer respect za fali papa alors Galates 6:2 et lobby la Bible que chacun portera sa propre charge. Botika mutu na mutu ame ma charge mokumba na ye. Ngai na yoki amote, na yoki chemin de la gloire. Na yebi que c'est un artiste talentueux. Alors ça m'a ramené bien. Ya rolongo la formule 7 na limité. Ya bobo langa na limité que a rolongo la formule 7. Pour la Bible de la reine ta bazo ezo vimba kaka. Ba medei ezo vimba kaka. Ba cœur amoureux ezo vimba kaka.
banzembo zebele biso na 30 nzembo à succès au nyonso ebeta ma Marlène te sezo yakaka mikolo bato zaka nalela yo Soraya pembe nzembo wana ebimi na sachet nga na moyo mikolo na yo kaka yango banzembo zo bimara le roi ya sika kolon la formule c'est na minute eza passé pour formule c'était le roi levure mais toyebi que alongo li dynastie Obin c'est betité 19 featuring ya libabe ya mpoka heureusement que yemora lo ba que mokolo to mona sali ba featuring c'est que amoni que inspiration c'est susté to confirmer ma loba na inspiration c'est susté ngo c'est 19 featuring nyonso échoué le chemin de la gloire elongola chemin de la gloire on les assure aéro longola dynastie mais longola nde formule 7 et senga bato belé mitebe alia bato belé alors ba spiritas bolinga te alia bino bosa na bino wana boyo kanzembo na bino Spiritas Sangola, avec la poule la pessimbo mon frère, King's Love à Spiritas. King's Love à Spiritas ne salué ouais. Ben Will le Gabonais, alinga ape wata mingi, Paolo de Santos palinga wata mingi, ba nyosa Luanda, ba Spiritas nyosa Luanda, bo monta ba golobo na mambabasi, ba Spiritas sala ba golobo na mama mibali, ba sala ba golobo na mambabasi so moni golo na Luanda, c'est Spiritas sabotola ye mwasi. Ka pa mabona ngola golo azate. Bazate. So moni golo c'est spirituel ça sala lo mo boy o c'est ka koma golo vraiment na pesi bino mbote na pesi mbote na ya Didi Alonga na Chypre ya Chantal Bomolo na Canada na bosanité pasteur Rita Carmel église Likia na Londres na pesi mbote belé Miklo Sarko mon pote je te salue Jojo Mwaku depuis Canada je salue toi et toute ta famille ya Pati Saraza bonjour Soule Kauka par Zouzou ya Manu Luvaka na okende pa no sikoyo asa na vacances na Kinshasa papa Edi Badiata ya Maana Gino Isasi na Canada et puis na bosanité ya Willy Kalenga na Lubumbashi na frontière entre Lubumbashi na Zambie ya dans ce code commis en tout cas merci le travail quand elle est bien fait hey code désolé mon anniversaire je fête mon anniversaire ce 26 mars je fête anniversaire na ngai ba warrior nyonso na âge ya changer mutuka na lina changer mutuka na moni ni ça on est aussi mais souci na teka ngona lugelo moi bien na mona ki wana le 26 bon ça un plaisir on est ça bien. OK, merci beaucoup, je pense que ça en est fini négaliser la Queen à lobby c'est le 26 mars ça ils a anniversaire naé bon ça les plaisir ba warriors bo benga code et ça la bien pour à changer carte né moi à changer carte donc je pense que cet entretien il y en a c'est ça on a tu ça couleur te pour yo tchamo OK, merci beaucoup, un grand merci à Glorieux Zagi au forum de la caméra, un grand merci à Bandeko tout balandi biso d'internet tout vos likes, vos commentaires, ça c'est vraiment plaisir, un grand merci à Bruno Lubik à l'argent propre mon vieux je te salue, na moni un peu le véritable code l'unique code Willy Moucheni balobiso to moni de mon arabe tulanga epesi solo na système donc merci d'assistance un grand merci aussi à Jojo na Imen était avantageuse c'est pas trop éternel mon frère et ami de longue date Rodrigue Matende Master et Aziz Alou Koussa je te salue donc salut pas tout le monde radio le matin gloire moulé les sniper maître Carole Chaming les chaînes du barreau et puis quant à moi on se revoit à la fois prochaine quoi bye.